nangandini lisolo ya kamoko nouveauté news ya kamoko yeye mutando s'abonner pas garçon mo bokenda kuno chaque jour ata na potolo to kenda otika nzoto to ana besoin ba voix na bino aba bina bino pour s'abonner na Rock TV avec Mukadiata balobi ban Asie ban Europe ban Amérique ban Océanie ban mokili mobimba makamto mode kuluka yango yi ko s'abonner sur petit news mo bona dans ce publier ya ko partager tenande kono moi ici il ko sambusi aka lo kwa ya mama boti le bon divertissement c'est Rock biso nyonso to s'abonner na Rock TV na Rock TV bagaki ya kitoko batietri ya kitoko ya basabona aka na Rock TV nada ko s'abonner tout zéro ezaka avec tout Kadiata abonnez-vous puis na Rock TV c'est très amilant ayuna bon na bandi nyonso esala mutu ya mutaji oyo aye par na ye wakafa okamati mbongo deja the best boy ya yo peso zio Nathalie pi wapi ye Nathalie yango so kamata ke o batu apoto bolo bakawa o batapoto leko ni batinda kati bango batinda na sepeli mabese papa na ana sengwa makasi yo uzalaki wa papa utiwa au timbongwa okomo tambo luka mibale obali ko kabambo na mibale oh papa yo za bwepo ni telefone ngebungaki na utosomba telefone kuna changer na nini sko telefone yo za kuna noka kasango na kaba kabongo na mibale eza malamu yo za mwasi mobali sengela pesa yo o yo dwi luko bana ko debrier usala te luko moko boye eza ko pesa moya ko vibande ko na pe batindi mbongo na poto kuna bangono so ba po bikala na baye baki buto sa dikambo papa ngai lo mona sepelité mbongo nde batindi yango bato apoto bayebike nga mukolo nde nazali awa na yo papa yo sokolia ba réalité mususu mingi ezokoya kana mutu na ngai falaki avant kabola mbongo wana ozela nga otu na nga nga na mbongo wana faina zwa kati ya mbongo oh na lobia ya sala ku te pesa na yo tika na fana ya na lobia yo kanga donc dingalo za kulubana papa yo sokoli mbongo tela ka mutu akoli lakini pa mutu papa ngai so mbongo lubiki na kontra posha mutu ta koli yo mosi kunga wana wasala limani yo yebai akenda potoka yo yebai kasataka yo bisiko pebe tika papa yo ka papa promesabo ya joli mayala de pétrolier tanga tinda mbongo ayeba ike mutu na mutu kozwa somme na ya mbongo yango pesi et c'est si ngasko problème ngeza que ngaso na zongi na ndako na yo okuta bokanga kanga lupango ngana lingi na bongo te bozo ni maona ngaso bongo bokanga bosenga sini ke baba camarade no pe bazali ate lelo pe zala mbala suko zongela batu butu a somi téléphone asika pesa na numéro na pesa 085 35 23 060 060 donc 085 35 23 060 donc 21h juste sur Nathalie Ozawa yo wagafo yo kamate numéro pour fongola ka porte donc abe yo fongola porte papa naza moi te papa bon bino to bala ngali kangami porte kangami na lubika kandengo si porte kangami jusqu'à 23e verset. Docteur arrive. Il est en train de parler avec le pasteur John Ngela. Non, il arrive. Bientôt là, tu vas le voir. Ok, merci. Il est bien là. Shalom, docteur. Shalom. Non, frère, Sony Fondana. Bon. Kimia makasi pena docteur. Naye kaka naye bisayo ke nzambe na yo vraiment asali. Le grand docteur, depuis ba grand frère Bakenda Poto, Denis de Bambongo, de Balar, na Guy Mayenda na kacha Belgique, bakanisi biso, batu batika na Kisasa, batindi mbongo, nga il faut na voyager. Donc na zawa lobby déjà, nazo voyager. Kiango na lobaki, na koyoko zala un grand thé et pas il y a docteur. Na yende pour na remercier. Tu es partant. Tout ça là, ici. Tout ça là. Merci Nzambi. Nzambi tata. Yosoku fongoli. Ufongoli. Soki yo ukangi. Mwana oyo abosani yote ayedi bosuna yo. Nzambi.
aye komikaba epai na yo nzambe tike te nzambe voyage na ye tupeni maboko na yo kokende na aéroport kumata na avion na mboka kukoma na poto ata makambo wana itali ye te itala ye kopi nyonso akusala ya mbongo ata malili ezali nzambe nzambe amona malili te nzambe mwana oyo azala mutu azala kisuka te nzambe me azala mutu nzambe pardon kisuka te azala kisuka te me azala mutu nzambe tike toyamba ye malamu bayamba ye na mboka oyo aza kokende nayibi te Allemagne e Paris obie France nzambe ata na Swede nzambe tambola na ye merci amen Amen, Fanda. Oh, frère. Fanda kunana. Wana Saint-Esprit. Ndai nazana bato ebele bazikumbala bademonti mukonda na Swedi baivon bigogu baza ibele minishkusa à Paris bakusha wala nyonso baminyoshkusha wala nyonso jise musema ba Richard Kusa ba mama bita baza na Suisse ba grande famille on a une grande famille en Europe kabibi kanku famille za ibele kuzala bien papa yo sikozo kemboka ni bon dadi ngai pena de docteur na kokosa yo te lobby nazobanda nanu voyage nanga na ba Congo précisément na Luila na sombi moi quelqu'un de mafuta mbila na moi de sac ya kwanga na ye na rond-point zila nanu ozo voyage zo kende wa ba Congo na Luila. Ton voyage principal c'est où? Ton voyage principal de Zila nanu Luila dans les bains. Zila ozo kende na ba Congo usombi biloku biloko nyo kusomba mafuta mbila na poto basomba na poto ezalaka te bon so kusombi mafuta mbila uye nango po voyager nango ke nango poto te nakoyande awa na bandi commerce nanga na bando te kango na rond-point ngaba ti nzambe akosunga ngai zila na bandi ba voyage minene yokana lu petit nazo comprendre yo te ozo kende wapi mboka nini uza ku voyager et puis na mbanza soki ba Congo te kusala nini ta kusoma mafuta mbila après okukende nango wapi poto te na banda koteka ngo na rond-point ngaba na osala commerce ba Congo Kisasa ba Congo Kisasa commerçant local ti lobby nzamba ko sunga ngape Na bandi nyama biba uya susu wa dia biba kuya landa et puis ya ka susu wa l'église te landa ya susu te donc prière ngala sala eza ya ba Congo ngala kusala prière ya poto yo zo l'huile nzambe oyo tula ndenge Yesu na ngomba Golgotha bazaya kumeka. Ce sont des tentations, docteur. Wasuka yango. Gapa kitaka daka. Apesi ba monga parking. Bon à place à pesi papa, au pesa bon à place na mbongo ndi na memi. Na mon yo zwana no 4000 na yo tosila na yo. Mon à place, excellent. Ça va? Ça va. Diba le sepeli. Ba ça que vraiment besoin charger moi belé ma casse. Oh pena zwa ki pena chargement ki toko. Surtout dans maman qui tika okobebisa biloko na client okokoisanga na mabes nalinga loyenge te omoni tala omoni mbongo place euti oyebi te nali bafatigue te na commerce na nga père boni bapesola kini mba moko te tala ozwanga mabe keba boni kodiba mbongo soki mbala nsima na ozwa osu te ozwanga su te pardon père yazwa mbongo no ya parking grand-père nana na boulot parking en combien faut la payer parking faut passer là au moins peut-être 5000 francs congolais benda 4 que peut-être 1000 francs de moto là parce qu'on a monté on du parking ça parking bon que transport européen sima na yana ba parking que faut y avoir là parking on sola bien que Jika
Sola bien ma père, il y a sola mais bien. Sola bien. Toi pour ça bino. Ta bonjour, ta mboka boye qui ça bokasi a fait bonheur et ça. Joan Kabwe, misère. O flatelenga ni. Yo mo nyama to mutamboka. Ngala vrai quinoa. Pe na ngwa ka ozo comprendre ya veya. Ko ça ma c'est kabloa. Manga ezo mona na te ba bino. Bino ba chika te ba bino manga. Na la douze sac. On a 12 sacs, on se continue les sacs. La tika des sacs. Mais des sacs, libérez comme ça, ça, il m'a 20 000 francs. Ah, 12 sacs, il pèse combien? Il pèse par 12 fois faire, il pèse 240 000 francs. Vous allez concentrer. C'est là. Nous avons quitté ça. Au papa, nous sommes banini. Cassio, le vie pour ça, Au prier, mais nous, tu as le bon Dieu, nous sommes le monde, nous sommes comprendre. Il a ce que pas docteur. Mot de tête. Au salon. Au salon Simba yo, atali moto. Oui. Mais je vous ai la possibilité de répondre à yo. Vous avez chaque fois vous avez cancer. Na vous Simba sika na poitrine mais sika cœur izalaka kimia izalana yo. Ouais, mais j'étais là présent, j'étais là. Ouais, j'étais là. Oh, mon vieux Toutou Kadiata. Mon vieux Toutou Kadiata, Frog TV. Mon vieux Toutou Kadiaka. Ouais, je parlais avec Mizundaka. Ouais, mais c'est Guibert Dibanza. Caroline Dudor Monument, oui. Je parlais avec M. Guibert aussi. Avec maman Geneviève. Ouais. Mais c'est Toutou Kadiata, le boss. Ok, on se parle plus tard. Ouais, à toutes. Ça fait bail. Nauti voyage. Nauti ba Congo et on a eu le grand docteur. Talakanga papa. Ata beti mwana ko kimanda kote. Po ezanda kuna bango moko. Naende na kuta ande na docteur. Mais est-ce qu'il est au courant? Ayebi qui n'a qu'un voyage. Mais cette visite, est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré la visite? Tu fais seulement comme on dit à Lingala, on a été. Ou l'enfant prodigue. Tu es parti et puis tu es revenu. C'est ça vraiment. Ok. Tu peux entrer là. Il y a vendredi. Hein? Vendredi. Shalom. Daddy, le grand docteur, en tout cas, voyage le qui top. C'est là, vous avez mon atelier dans la mouche. Papa, on est vendredi. Merci beaucoup, tu as mal. Il y a un numéro de terre. Il y a un numéro de terre. 09 95 46 64 84. C'est Bendo, hein? Ok, merci papa. Yeah. La permanence, hein? Pour moi, c'est papa. Merci beaucoup. Oui, bien affiché. Quoi? Mais bifikin. Na ubengo ba 19h 20h au monde koto batu bavanda kawa. Na fikiri mupanzi wana boy na butu. Na ubengo ata ba 19h 20h. Papa, na fikiri bien na 19h 20h. Non, ça va, écoulez bien, mambo écoulez bien ça. Bon, kuna nete osa prier papa. Te yaka to so la nona, na ubenga yo la numéro na. OK. Yo izani papa. Ba loka yo bien comment. Et puis ba sata ba zepa na yo ba sata teti hein. Na uti voyage papa. Alobi ke na koti kada di bongo te docteur na ngai fo na raison na chose fanda musana na uti voyage kana na tika pena docteur na ngai bongo ate loko na yela yeke. Ya kuna kanisi lo mo ba kwanga na mafuta comme ça. Mon
nzambe na yo azosala papa C'est la chicane des nakozala colofons. ingrat epa na yo papa babi Aza kutuna yo na C'est la chicane des colofons. non de l'huile nauti l'huile na sikoyo yango yo sikoyo nasala nini te naye kotikela yo papa eza lokola mabonza te papa naye kwanga na yo na mafuta tala Fred omutwanga mabe landa ye kanga ye kangila na ye landa ye Fred Papa, non, et papa, il y a des réseaux sociaux. Il y a joli à bosser dans la famille. Bébé, c'est nous, non? Papa, il y a ta moine, d'accord. Bon, il va. Ni. Où t'es quitté? papa tika nauti na nga voyage bien nateki mpe babiloko na nyonso nasombaki nabi na réserve mwa poli mpona pasta mpona ye bapuyere na ye salinga quelque chose abambi nga bido ya mafuta na yeleki na bakwanga wana abandi kolanda nga abeti nga fo papa nde naza na mabibi papa oimagine papa moi badebesi to baza lokola bandoki mais paster wana autai kobengana ye na église akei avant auta voyage oyo auti ake pa paster wana asambelela ye paster wana asambeleli akanisi prière wana voyage na ye eza ya poto ozazoba yo boyoke pa ya paster okomandi voyage na soki ne ba kongo yoki bani ya poto si ba explique pas sur yoke nalobaki ke nazosala bavoyage na précisaki te paster nde na makantina akanisaki ya poto po yebidana na bandeko okoyeba koloba lelo bapaster bakoma okabola baprière prière oyo ya poto prière oyo ya bakongo vedi partir na mondo kola salisi ye perte donc prière oyo asalaki pai na yo ezali ya motu ya poto yo boto ya yango bambi babino mafuta mono tozopani atikola se okende yaka tuli kutika na no abo ubeti bo apesa bizo na kokende zela na bien papa ok vous pasteur yakotunanga nini lisolo yaka moko nouveauté news yaka moko yayo motando sabone pa garso mo bokenda kuno chaque jour ata na posalo tokenda otika nzoto toana besoin bavoi na bino bavi na bino bosabone na Rock TV avec Mukadiata balobi bana Asie bana Europe bana Amérique bana Océanie bana mokili mobimba makambo tomode koluka yango yi kosabone sokuti news mo boona da se publier ya kopartager te na ndeko na mwasi biloko osambwisa yaka lokwa ya mama boti le bon divertissement c'est Rock TV biso nyonso tosabone na Rock TV na Rock TV bagaki ya kitoko batietri ya kitoko ya basabone ata na Rock TV nada osabone tozwa zero ezaka avec Mukadiata abonnez-vous puis na Rock TV c'est très en Milan ayuna